www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Donc bonjour, bonsoir, et si nous avons besoin de biso, donc kakane to ebisaki bino to robeta masolo andembo. Balobeza ya ko inda kineza ya ko bouger, kineza ya ko telema do mokili mobimba ba telemi ba bouger, donc balobi lobinde kan, balobi lobinde ibenye coach, babi benga ko coach kane bo mona kin le de to dimanche na kati lemba terminus, donc eza ya ko bouger muta simba te mutu tout le parkane bozo mona ngamoko na beti ndenga ko sangata na kati staff mo le par na kati kilija et pas parti papitan badi babi papitan ne mutazo teka ba léopard solo yene mutazo teka ba varese ba accessoire tout ya léopard kane bozo mona donc eza ya ko inda dimanche pe le plein ba lobi lemba bouger monde entier bouger tout qui bouger par rapport à léopard donc tozo pousse tout ça ba micro baladeur batu ba loba par rapport à léopard batu ba par rapport ya classement na 23 joueurs quand de to bisa bino to na kati ya terminus batu ba beta penza ma solo ya léopard batu ba loba ba pronostiquer ba ebisa biso vraiment par rapport à 23 joueurs coach na biso ibenga memeli biso na kati ya kan so qui vraiment baza d'accord baza sûr par rapport à gardien attaque défense milieu équipe na biso mobimba donc to solo là vraiment to ko yoka peuple congolais so bisa ki bino to na coin kilija na staff oba te kabilo ga léopard et pas papitan na coin ya kilija tozo solo na yemoko a expliquer biso a ebisa biso masolo ya léopard a ebisa biso ouais kande bomona bonjour. Ouais bonjour. Comment on a ni papa? Patinzoli palpitant. Papi palpitant to moni ozo te kabilo ko léopard ba section ya léopard te ki on kapona quand to te kango depuis kala. Te kango so to beta ba compétition le roi Coupe d'Afrique, le roi Chan, le roi Lacan. Ba match à Vita, ba Varese à Renaissance to te kaka fédération. Fédération babi na kati ya coin ki je pas papi papilton au mona biloko à léopard au mona biloko à Renaissance au mona biloko avec le au mona biloko il y a 200 p. Donc papi papilton yebisa biso non kanela kisini. Quand on a une compétition africaine, il y a Orange Fédération. Et la compétition, il y a Orange Fédération, car le quoi papi papilton et biso papi papilton. Il y a biso par rapport à 23 joueurs au coach biso ibenga memeli biso. Pas présélectionner biso le par à memeli biso. Vous êtes d'accord nango? Ouais, toi d'accord pour une des entraîneurs et des taponi ba joueurs nyonso. Yimta yebi oza bien oza bon oza mabe. Pronostic non ni lobby par rapport à match à lobby. Match à lobby 2-0 ni normalement 2-0. Babi match à lobby za 2-0 babi ko bouger te ko ninga na télé mais za ko bouger qui les a déjà sensibilisés pour la match à lobby kande bozo mona donc toza na kati vraiment ya kati ya lemba toko solo na batu ba yebisa biso depuis ba mamba kane bana to si tozo kane na kati ya Congo na biso. Ouais, tozo deux fois déjà, deux fois. Na nini? Kala na yebisouté pour le palmarès ils ont sauté dans tout mec. Ozalaka? Non.
te nazala te nazwa achan ndi nazala mona mais kan mi balé na mona nte bon kane bon moi papi papito azalaka te wabi to betaka déjà kan to zalaka déjà 2 fois champion ya kan na 1972 na 1974 donc tozo kapona sikona papi papito donc yebisa biso pesa mo ba encouragement na ba léopard ba joueur na biso lokola lomanisa Joyce azona na biso sikoyo balobi bowling mpangi americaine azona na biso mon grand frère Isama Mpeko azona na biso sikoyo pesa mo ma bonne chance et solo là bonne chance ba joueur na biso sur léopard bonne chance ba kende si na souka vraiment na si na ba joueur na biso liste 23 joueurs ana mamba bezali en tout cas vraiment bonne chance na ba vraiment merci bonne chance na ba joueur papa Bonjour maman. papa comment on est Comment on a papa Belly? papa Belly to yebisa biso non kanela kisini Cannes et la c'est la compétition africaine. Il y a compétition africaine. Aux Congolais. Oui, dans Congolais. Non, tu as juste aux Cannes au Namboka Nabiso. Oui, tu as juste aux Zouango. Combien de fois? Bami balé. Bami balé. Peut-être que pronostic Nabiso ya match à lobby auto beta lobby premier match Nabiso ya Cannes. Lobby Bama Tabakita Léopard et Congo démocratique gagné 2-1. Léopard ya Congo ko gagné 2-1 le quoi papa Nabiso lobby na kati ya lemba awa mais quand ndé bo mona papa yebisa biso non est-ce que vous êtes sûr par rapport à 23 joueurs au coach Nabiso ibenga memeli biso? Oui, on a trop signe de joueurs, on a pas dans la confiance à coach Wana Makasi. Vous avez vraiment la confiance à coach Wana Makasi. OK, merci papa. OK, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Papa comment on a? Comment on a frère Israël? Comment on a? Israël. Israël lobby ni par rapport à match Nabiso à lobby. Bon, on a lobby qui a bon pour ngai match Nabiso à lobby ça victoire pour Nabiso c'est comme si la première journée RDC Beta na surtout gagné 3-0 vraiment Wayo Kabiso. Aux assure na ba joueur Nabiso coach Nabiso ibenga memeli biso kuna. Naza vraiment très sûr nango vraiment ibenga sélectionné ba bon joueur a vraiment vrai coach donc toza dessus te na match à lobby. Toza dessus te na match à lobby merci papa Nabiso to kabwani na yo. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Comment on nani? Papa Lomé. Papa Lomé, to ni to tout na yo lobby ni par rapport à match à Léopard ko za la lobby. Bon match vraiment to beta banga 3-0. 3-0 match vraiment et ozala à l'aise lengi kitoko petoko sepela donc to olia banga 3-0. Olia banga 3-0 mais la biso mo nzembo ça la bien par rapport à match à Léopard. Nzembo. Eh coach yema ona pona mona PS ngoza na. Ibenge coach Ibenge coach mais papa Lomé to moni atane lembo mo te ya mboka mais qui les a sensibilisés qui les a bougé par rapport à match à lobby mais papa Lomé aux atane lembo mo te ya Congo na biso nango dans na varese nyonso tout leni na tongo na osomba. Merci papa Lomé. Wa na leliango ya trop makasi bana kini ya trop bana poto donc lengi na kitokos. Merci papa Lomé. Kaka nde bo mona to na coin à église Fena fraternité évangélique de la Nouvelle Alliance on a pesi mbote na ba États-Unis tout babi Joël Keti na États-Unis ba parents na pi de monsengo na Wivin Keti sika bazali to tondi plein ba lobela kakati babi match à Léopard ngo lobit masolo ngombe lobi babi benge coaché ibenge coaché to koti pe to ko kutana na jogo na biso balobi joueur na biso o azoya ah oui, on a la puissance à Neymar, Hervé Le Monde. Donc Hervé Le Monde, bonjour. Bonjour, monsieur Manuel. On lobby par rapport à match à lobby. Bon, match à lobby, bon, moral et Zara bien, tu as vu que notre favori, tu as vu que notre Zama Sala, match est bien. Match est bien, vous assure par rapport à joueur au Nyoso Ibenga, mais Melbi Sokuna. Ouais, malgré l'absence de Bola, c'est mais bon tout, donc si assurance est allée. Mais le quoi, Bola, c'est que tu as tate? Non, Bola, c'est Azate mais bango au bazar déjà au sentir que non effectif faisait déjà c'est bon ba yebani ba betara déjà donc cohésion est bien match est bien. Match lobby to gagné. Oui, tu gagné victoire ezali. Bobi victoire ezana kana biso to kabona jogo na biso Hervé Le Monde donc kande bomo na banini victoire ezali lobby pona biso vraiment kande bomo maman ko loba maman lobé ça. Non, c'est pardon. Non, pas pardon. Hein? Non loba. Yo loba non? Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on a ni? Divine. Comment on Divine bini par rapport à match à lobby. Match à lobby. Ezara nde match jouer à Ezalaki. Match ndeni yango Ezalaki so tobeta masola kan ezandeni. Tobeta ba makasi. Tobeta ba makasi eh. Yemela biso mwanze ma coach Ibenge sala ka bien. Ibenge côté.
Côtier. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné Banca. To gagné Banca, hein? Merci, to gagné Banca. Bonjour. Maman Ebisa biso par rapport à match à lobby, to moni oche bilembo, ya match oche ba symbole, ya match oza vraiment congolaise solo. Ya solo maman lobby mingi olobezati maman. To gagné. To gagné. Coach ne. Yembela moi coach benge moi nzembo wana linga. Ah, yemo kwa yebi to mesana o yembela e. Nzembo nini? Ibenge coaché. Coaché. Merci maman. De l'élève fort. Kaka nde bomona toza a liboso église fena babi fraternité de l'évangélique de la nouvelle alliance babi ban États-Unis tout kao nza balobi toroyo kalbu masika toza awa to sona vena biso Kennedy mwanza babi efata nde efata to sola kamite te mambo efata babi jeunesse par rapport efata to kozala pe poto na poto boss na biso la mindo voto kozala on a poto sola mais to ye ko sola pe na batu to na micro bla dehors par rapport ya match na biso oyo lobby léopard et kobeta première journée déjà lobby na Cannes. Totsolana Kennedy Mwanza. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a ni? Comment on a Kennedy Mwanza? Kennedy Mwanza, quoi bisa biso Cannes la kisi? Cannes la kisi Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Comment on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations? Ouais, déjà tu as gagné en 74 je pense. Année monsieur Snabité mais nabi qui en 74 tu as gagné qui na 74 tu as gagné qui ngombe pour na année oh. Pour na année yo makambo eza bien. Na banzi parcours na biso eza normal ndenge makambo ezo kendele e toza sûr que eloko malamu ezali makambo malamu ekozala vraiment kande bomoni Kennedy Mwanza alobi babi autrement dit nzengele mon général na katele sali bisika zali donc yebisa biso vraiment toyeba oza sûr na ba joueur o coach na biso ibenga memeli biso. Oui toza sûr na bango parce que ba prestation na bango ba sorti na bango awa ndenge tozaki na éliminatoire makamno tozaki bien sauf kaka souci parce que bola si azate main ba o baza ba koki pe ko sala quelque chose toyebi ba joueur na biso bien ba mombele ba botaka ba joueur nyonso wana baza ba isama tout donc tozo compter na bango ça ni ko ba jos lomanisa na bolingi mpani lomanisa wana joueur na biso avec club donc chapeau nous avec club on a pensé que joueur na bien avec club mbote te bango nyonso baza na minute ezali kamba mboka ezali kambo ya couleur yango moni na chapeau na ngai ya couleur ya mboka na drapeau na ngai donc bango nyonso baza ba joueur na biso donc drapeau zo pepa kande bozo mona kaka bazo pepa babi ibenge coacher toujours quand ndenge ezala kanda ndenge message ko coacher quand ndenge zo coacher donc tokabona ndeko na biso Kennedy merci vraiment merci beaucoup na sepel makasi merci bonjour bonjour comment vous appelez maman Julie Mayo. Julie Mayo, okiko yebisa biso ni par rapport ya match ezalo ba maman pe ba comment okumisa Léopard. Oui, non, Koumisson, je n'ose soutenir parce que c'est mon pays, il s'agit de mon pays. Il s'agit de ton pays. Oyebi pe quelques joueurs na biso bobé ta match. Non, hein? Tanga tamoko. Bolasi. Batangi bolasi mage bolasi ozala te. Pesa bon ba bonne chance. Je sais Bemba Ibenge le coach. Pesa bon ba bonne chance. On souhaité ba bonne chance na Léopard et surtout la RDC. Et surtout la RDC. Ouais, c'est le cœur. OK, merci maman. Coach, bonjour maman. Bonjour maman. On a vraiment un sengo, c'est pour la makasi pour un problème. Non, c'est pour le lobby dans la vie qui est trop bête. On a jeté ta RDC lora makasi dans lengi makasi donc beaucoup tout. Babi guku tuka nengo to mona kama mazo sepela zo eba déjà ibenye coaché babi lobby feti RDC tomber Congo tomber toko sepena ba Léopard na biso quelque chose lomani sabolingi mpangi donc isama mpe kona pesi ba Léopard tout babi vient na ngai moko n'entanga comme noto aussi ça m'a mtoza na mama kanila kisini mon papa suki mama tellement c'est le qui m'a makasi là ko rakute pour la kanela sika to gagner donc vous comprendre la kisi tozo gagner kaka ndenge bozo mona bana tout monde entier mobimba poto Afrique d'ici d'Italie balobi Steve Mwanza zo na biso na États-Unis balobi Kennedy Mwanza za pembe na biso kande bo mona babi kane la kisi to gagner lobi donc to ko beta bango donc jeté donc pour la ngaku to 6-0 balale on mantampi papa ubela yo penza aux adversaires. Merci kane bo mo to kabona maman na biso Ange merci vraiment. Bonjour maman. Comment on a Freddy Bessa quoi. Papa Freddy Bessa ko yebisa biso lobi toza na match ya Cannes la kisini. Cannes ezali organisation mo ya ba meilleure équipe africaine. Ya ba meilleure équipe africaine. Olobi ni par rapport à ba Léopard na biso. Ba Léopard na biso maman né nazali awa.
nalinga ko tongo retala na kaka suko de bazana 3-0 de gagner 3-0. Vous gagnez 3-0 quand tout le monde ambiance na Congo papa simi d'être rappelé depuis temps be chapeau na mutu donc ça vraiment bonne chance na Léopard na biso. De na ça vraiment bonne chance bonne année donc né nazalewa de na la mukona l'autre na mona 3-0 nazana venir la source numéro 11 de ce ba na lemba terminus ba lukanga to gagner 3-0. Dans ceux qui ba na lemba terminus ba luka Jos Lomanisa papa le biso na lemba terminus ba luko vraiment ba cadeau kozala ebele vraiment merci papa. Merci bonne chance. Bonjour. Bonjour madame. Papa to moni yo na chapeau Léopard la ti veste maintenant na chapeau Léopard na mutu donc il a qui signe. D'abord, Naza patriote, je suis patriote. Naza derrière l'équipe nationale, tout soutenir l'équipe nationale à 100% vraiment. Tout ça, on a vraiment tiré le 5 février. Score nous allons ni pour le match. Lobby vraiment parce que Togo sous-estimé Maroc c'est une grande équipe donc pour nous 1-0 BTD Togo gagné. 2-1 3-0 Togo gagné. Ah ouais c'est ça. Merci. Ouais, merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a Comment on a tonton Scotty? Comment tonton Scotty tout le monde a bien vesté outil église outil musala mais bien de rappeler qu'il y a Léopard. Ouais, ça a tout ça à plein canne. Donc toujours renforcer déjà Léopard d'Afrique tout ça derrière Bango parce que tu dis que lobby lundi tout ça un match amené contre Maroc. Tout ça un match amené contre Maroc et là on y a copé ça bah félicitations bah encouragement pour la Léopard. Bon pour la Léopard na biso na bi déjà bon bah champion d'Afrique déjà. Le rendez-vous là monsieur que le match à Souka tu dis que tu béton les 5 na bi que match à l'obé à D1. Donc tu lèves au Maroc. Tu lèves au Maroc. Et puis sans oublier grand pote Moussa qui fait lobby. Donc tu as béton sur une image à musée donc pas gagner Maroc. Donc le Béza Ferrier Kané tozo kanisa président Nabiso José Musée Laurent Désiré Kabila Koufende Katolia pe ba marocain. Ouais, tous les bons raboyons on a biso déjà c'est dans ba musée on a ba kana to gelia Maroc et puis grand pote Mobutu pe ba kumnara kuna. Vraiment. Ça blague. Vraiment merci. Bonjour. Bonjour. Comment on a? Comment on a Joël Mwanza? Comment on Joël Mwanza? Est-ce que ebisa biso kanila kisini? Kanila kisi Shaïda championnat moyen africain donc coupe de pour na nation africaine na biso awa nyonso. Coupe pour na nation africaine na biso. Est-ce que Congo na biso to betango déjà? Bon to betango à plusieurs reprises en 2017 to petit to betango. To gagné. Trop sûr. On stiki no pour na match à lobby. Pour na match à lobby baza adversaire moi on négligé parce que ba makasi ba betaka to beta pe na bango te mais to zu chance sur beta na bango mais je suis sûr vraiment que to gagner bango 2-0 ba là. 2-0 bon là. Ouais, 2-0. Donc pèsez-moi encouragement, na ba joueur yoyebi et ça biso bien. Bon, na yebi que c'est un peu difficile parce que joueur autant soit le rôle la cerveau pour na biso bola si azate mais tous ba joueur bien ba botaka bazawana ba dembo kani bazawana donc cela veut dire que match est où. Le match est là où. Merci Joël Mwanza. C'est peine. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a? Comment on a maman? Mon maman molobi ni pour na match à lobby. Na lobby que to ko gagner to betaka ka to le matin ba jouer na biso c'est un courage. Donc il courage ta RDC mbora makasi. Donc to ko pesa ba bina ba na étranger te ezala biso to gagner bendele kende te le mandé to mesala kaka. Merci maman. Na CPL makasi. Bonjour. Bonjour. Papa comment on a? Papa Richard. Papa Richard lobby ni papa un match à lobby. Match à lobby, tu as gagné match à lobby. Tu as gagné match à lobby. Et là, on a encore papa à Léopard, on a besoin de collectionner, on a besoin de Ibenge. Ibenge match à lobby, Ibenge n'est déjà c'est assis, déjà bêté, ça déjà bilo, on a déjà bien. Tu as gagné match à lobby. Merci papa. Bonjour. Ouais, bonjour grand journaliste. Bonjour, comment on a papa? Ouais, comment on a international grâce les bois. Comment on a international grâce les bois? International grâce les bois. Et bien ça biso no Cannes la kisini. Cannes est la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Lobi to beta match à Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, to beta na Maroc. To beta na Maroc. Li kamni ko ba par rapport à match à lobi pronostiqué no pour un match à lobby. Ouais, match na biso lobi ça très bien, système a fimbu toujours au continent, le match na on a 2-0. Lobi match za nango kaka 2-0 kaka ndenge international grâce lebo azolo ba pazo panza bana poto bazo mona Dede Kanga na poto azo mona tout ça pe liboso ya flat hotel Dede Kanga na kati ya lemba kande bozo mona kaka yebisa biso
balobi absence ya Bolas ezo sala mambo belé na kanwana. Normalement absence ya Bolas est pesé biso fort mais Toroluka Jordan Botakazana, Moubele Ndombe Firmazana, Toroluka Solution, Nesqu'est-ce que Bano Azana, puis Yemoko de midi, Chancel Mbemba, mon ami Azana, donc il y a Robeta de miel, et ça, on très bien, donc ça, ça, Bolazi, tu es bien, ni coach Bengazaramae, les nains, Toroluka la solution. Mais Toroluka la solution, vraiment, tout se déranger dans le thé. Toroluka la solution, vraiment, tout se déranger dans le thé. Yebisa biso sikoyo. Par rapport à match neto kendara to keli boso to kata na biso na nzela te biso Léopard makambo kata na nzela sila kala biso Léopard makambo kata na nzela sila kala Léopard to komba mozela biso na demi-finale na quart de finale de pona Léopard to se déranger te ezali kamba calcul te ezali kamba poule wana to robima na biso déjà pété pour l'ouana, tu m'as vu ça les ailes comme calcul te, t'as qu'à y bien coacher. Eh, yo est bien grand journaliste. Yemba non moins moi bien coacher ça là. Ah, ouana ta père na vita, t'as la au makila vita de les bois. Pas ça, Florent bien na pese va mode trop. Aye bien na match à faction même na match à finale à mon revi. Il y avait clair mon banderole nanga. Il y a vite on a soutenu et donc i voza kanisaki ibengaza zoba. Voza kanisaki ibengaza zoba le roi kanisaki ibengaza zoba ibenge koche chassel mbemba betaille be chassel mbemba ya Joy Sama au grâce les beaux ça na di banderole oyebi ya Jo ba pété toujours chassel mbemba demi-day mon ami vous a dit banderole na pesi ba mbote na Dede Kanga Flat Hotel de Dekanga, Masalanga Djiké Maoua, Eli Mandana, Arlette Mafuka, grand journaliste. Merci. Sans oublier Switzerland Kiyondo, Maman Nagrassi, Soraya, petit nanga Nialoga. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a ni? Comment on a maman Sophia? Maman Sophia, tout le monde est comment foufou na on a wende kaka bien drapeau, bien chapeau à Léopard. Et c'est on ni on zana. Maman, et c'est on a ça on peut lobby to ko gagner. Ya on c'est on moninga le to dimanche si mina drapeau pona mona ke elembo ke lobby to ko gagner. Ya on moninga na somi da drapeau na ngana chapeau na pona l'axelembo mboka. Pour l'accélérer Mamboka, il y a un gagné combien 0? 5-0. 5-0, ouais. Sur la coach, c'est bien. Maman, nazana sir na yé. Pour notre biso no biso, maman notre pèse no pouvoir. Oh la pouvoir biso no pèse c'est que l'obit a gagné 5-0. Yé maman dit ma coach bien ça là bien. Nga yé mandé za kokate mungongo za bien. Yé matamukie. Taka maman aime la coach. Libenge totie, libenge. Merci maman. Merci papa Rangai. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a? Bonjour Alphonse. Papa Moudjou Alphonse. Toi et pas na yo papa poto monyo zan un peu moi âge un peu reculé pour oye bisabiso vraiment premièrement quand il a kisini. Quand ils allaient abréviation, il y a Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Tu sais, tu as un mboka na biso. Oui, Namboka na biso, tu as en 1968. Et bon, deuxième fois. Deuxième fois, tu as en 1974. Aux Alaka. Est-ce que quand tu as biso un peu série wana kan wana, ba joueur nini bazalaka? Oh, quand il y a Kala, joueur bazalaka, Toyakatanga, bazaki ba Sinabu, Balondo, nan susukuna, en tout cas bakatanga na yibango malamute. Bakatanga yibango malamute, karande bomoni papa ebisi biso ke kane beta mara na 1960 et beta mi na 1970. 74 peut du couper. 74, tu comme peine en 2017, les choses au moins ndenge kanezo beta. Chance ni okopé ça par rapport à Léopard na biso ba robeta déjà lobby na Maroc. Na moni mingi ga bato ba wuti na étranger ba beta kana étranger. Alors na tie l'espoir que toko comme na suka. Toko comme na suka. Oui. Oza convaincu na 23 joueurs au coach na biso Florent Ibenga Mimi kuna. Oui, le quoi ya zana mtwaza formé bango zana confiance na bango. Je peux te donner confiance en bango. Ba chance ni okopé ça na bango. Lobi to gagner, to kende liboso, to comme na finale ou comment?
Oui, tu as souhaité tes bus de gagner les Marocains. Pendant les bosses, tu as un quart de finale, mais tu as un quart de finale. Tu as le premier ou deuxième, tu as poule na bus à Sikoyo. Tu as la première na poule na bus à Sikoyo. Coco, tu as déjà na bandeli à année. Tu as na katia ba fête. Ba meilleur venu ko pesa na banane. Après ça, ma meilleure veine va jouer surtout il y a plus Zaïre, pardon, il y a Zaïre. Donc quand on est besoin mon ko ça toujours kaka na eliki ya Zaïre, to ça déjà kata RDC. Oui. To zongi na Congo, to zaki ba Zaïre, to zaki makasi pena. Siko to gumi na Congo ya Congo, to zongi pe makasi koleka. Ba Léopard. Na chane to zaki champion, to timbalmi balé. Siko na canne na lingi to yamba, to gagner. Koko alingi vraiment to gagner to kabana koko en tout cas merci vraiment. Oui, merci mingi na yo pe mtozo tuna ngamituna. Merci. Tokomi bongo na suka ya ba pronostic na biso ba micro balador na biso to sala ki to tamboli tout le 4 ko ya lemba to koti na ba wenze ba moment ba lobby ba pronostiquer pour na match na biso ya Léopard o to kobeta lobby na Maroc ba lobby to gagner Maroc ba lobby ba kuna président na biso kuna na Maroc non to lia bango lobby pe to za na journée na biso férié o to kunda bongo Laurent Désiré Kabila to kunda lobby kuna donc lobby déjà ba Léopard na biso to gagner kaka ndenge to message ko beta fimbu donc fimbu zo continuer to fiakula to beta kaka fimbu ne kaka boyebi to fiakula bango par rapport à coach na biso Florent Ibenge obino so boyebi ba défenseur na biso lokola ba Isama Mpeko ba Jos Lomani ça ba chancel même à demi dieu to fiakula bango babilo masoeza kitoko babilo bi to sepela par rapport na poto na boss de boss na biso la mine d'ovo mobile ya mama Flossi la belle de belle donc babi première dame à Paris ne yoana na pesi mboto na ba parents na bazan États-Unis balobi mon père pido mon sengo mpia ma mère Wivine mon sengo Keti ozan États-Unis baleki na nga Feli mon sengo Bona mon sengo babi célèbre Joël Keti sans oublier Babe Mamba na États-Unis babi international meda kikita na pesi mbote na Joël Kimwaki na pesi mbote na mon vieux Eric Kulukuta papa na pesi mbote na Serge Gino Benteke à partir à poto héritier le côté mon vieux babi papa na Hermeline na pesi mbote na muto za sima caméra babi pipa zelibri babi kebanzunga kala babwaka te caméraman wa filma yesu caméraman wa zaka na matanga mandela ti babi mission par rapport à morgue yem to zaka na sima caméra na bana kilija tout ba Francine ba Pierrette ba Pierre Ser na moko babi on est là tout vingi na kata kilija ma belle monanité babi grand journaliste na biso moko Prince Bakali na pesi mbote pe bisika nyoso azali na pesi bongo rédacteur na biso ya site na biso babi Chris Mwepu na pesi mbote bisika nyoso azali babi lobi Léopard to frapper babi fimbu toujours car ande bozo mona kineza ya ko bouger mutu tout elembo babi elembo nde lembo donc to za dans nous dimanche c'est que lobi lundi ko inda c'est que lobi di lundi ko barder donc biso tout to fan na balobi équipe tout complet à poto na poto y compris que Pipa y compris que Steve Labe Chinguta Prince Bakali Meda Kikita Torovan na biso nyonso ebele libosa mwa mulangi hein Pati Pacheko balobi grand journaliste babi keba na masola politique tozana Pati Pacheko wana tokozala biso tout ensemble pour na hôtel en match à Léopard ko beta mabongo na Maroc pour to lia bango babi keba na sardine to lia sardine utara Maroc c'est to lia pe ba marocain to lia bango par rapport na coach Ibenge babi fimbu toujours chicote donc Ibenge coacher ka ndenga mesana akokoche par coachera kaka na pesi mbote na bana nyoso ya lemba na poto babi Emelunteza mon grand frère propre na pesi mbote na Bravo Kulukuta na pesi mbote babi boss na la mine d'ovo pesa bana tout a poto ebisa bango Arlette Mafuka yeyo la petite sœur de la presse yeyo penza mamelo na bino obolingaka na pesi bino nyoso mbote mama Flossi la belle de belle babi première dame à Paris babi motema ya la mine d'ovo babi côté motema penza ya pape pe maka kande bomo na sengo ba chapeau zo koya donc par rapport à Léopard la kisi ke mamno se za bien babi Ibenge coacher kaka to komi na suka to mona bongo na prochaine na biso babi lobi to la kisabino ndenge ni bat ba rosepelaka parce que lobi score est à 3-0 donc bo rosepela par rapport à Jos Lomani, ça par rapport à Boling Mpangi Jonathan, par rapport à Issa Mampeko, donc Boko Sepela, qui toko vraiment bye bye. www.potonapoto